Amissi, bah, il est au canton, bonjour. César Ngadi, bonjour. C'est toujours un grand plaisir au mon arrière. Ah ben moi sauf aussi. Sauf pour lui, ma prison. Non, non, c'est partagé. Reddy, attendez, donc c'est moi qui dirige. Donc, l'émission. Donc, oh, ils ont soundé tout ça na radio. C'est là qu'on appelle ça aux paroles parce que na moni, hein? Quoi faut comme au kata, na monaki donc quoi faut bando kata kalotika qui on met zongi net zongi bol, na habité sur succès pe ozonga na yango parce que quoi faut mutelak c'est succès mais tant on la tête il faut. Bon donc ndenge pe to kotika na masolango ya bazenita wa oyebike na actualité sikoyo ezala yo zalaka ezala yo witi na kin en plus yo kalate awa babiloko batu ba boya ba combattant yo ozo saela ka babiloko ba combattant bazo boya o ezo distraire batu ozo kende ba invité yo na ba parti yo ya président na biso ke obeti musique parti eza na pouvoir le parti eza na pouvoir mais bango balingi ba makambo wana te balobi ba musicien ba obeta parce que ba combattant oyo bazo gérer makambo tout balingi bo beta susu awa te actualité ezali yango wana sikoyo yango toningo koyeba penza point de vue na yo Reddy Amissi okaki papa bango beta na weka ebetaki te oyo so ngo beta na Belgique ebetaki te yo pe ndengo zali ayeba ke jusqu'à nouvel ordre obeta awa na poto te donc yo ndengo wana te jana expliquer bato bazo ngai d'abord un naza mwana ya awa bato ebele ozomona bazoya awa bayokutanga nde awa donc oloba teke o bango nde bamikolo oyo biso toya kala ba 83 donc tozala awa tobala awa tobota awa todéclara baimpôt awa alors makambo ozoloba wana nasi nayokaki yango ke bon bana mboka une partie ya bacompatriote na Londres na awa na Paris ekomi na Paris ezali na Londres ekomi mpenza na Paris ezoya te Reddy tozala clair ekomi nasi nayebi te nayoki ke bazo revendiquer badroit moko boye concernant nini politique concernant gouvernement bino ba musicien non non parce que surtout une question que na cette question te bala moko parce que ozokende ozoloba loba c'est na c'est très important ba balinga yo kama loba donc il y a que le bac ba politicien na ba musicien tozala jamais sika moko makambo ozoloba wana ngapi na sina yo kaka on a kende ki Londres mbala moko na kitabana nga ba master bazoloba ba master na sorti ba master tout bazoloba ke non biso ne tozala to revendiquer droit moko ba master tozaki na bango donc elingo loba nini pona ngali kamwana na ina loba boy ba master oyo bazolinga ba défendre ba idée na bango. Je pense que c'est tout à fait naturel et c'est leur droit ba déclarer ba sala baba ba marche bouna ponanine mais parce que bazo kanisa que yango wana nde e osala makambo échanger c'est pas mal et là on est na ina loba biso ba musicien puisque ngati nga ko menacer na yo combat na bango za inutile alors donc non na lobi ba sala yango bazo sala par conviction na bango puisque ils ont une utilité ba bima na ndako na monte matata ndako moi sina mwana tiki po ya au défilé c'est que par conviction azebe lo bazo sala et là on a na lo bezanini j'ai du mal à comprendre que ba musicien dans l'ensemble rappelle na minute puisque ngaza à côté bino tout besoin na ça ba donyo sauter bazo différencier non ba différencier à part ce yembi banzembo ya chrétien banzembo ya chrétien yo et yo qui m'a non ça bon ça continue bino tout la part des choses ezali bato yo bazali awa ou tout bazo manifester ba yebi que histoire de masolongo pas nga nazo comprendre mingi confusion na ina éclairci confusion mo ezawana na constater oyo na habité ça juste ou pas communauté na biso batu ebele ba congolais ebele baza na message moko bazolinga ba faire passer na gouvernement na bi message en te mais sens na ngai nde nazomona sikoyo bazoluka ndenge ya kokomisa message yango ezokoma te yango bazu cible lokola ba musicien mais ba musicien c'est qui est un peu paradoxe na likamango tozala politicien te mais non tout que malembe na mobutu peut de liaki ah ba vetu mbombo tout ça olia na bango donc to comme ba t'imperté quand même faut pas bon et lingo le que moi confusion moi ezokota ba politicien na biso to ba tout monde
bango ba déclarer ba droit na bango c'est vraiment tout à fait d'accord na bango ba déclarer que non biso de lingi boye boye ou changement ou bon ya droit na bango mais ko beta biso na comprendre mingi te na expliquer histoire de makamba politique yo ngati yo César tozali no na kisasa oyebinga na za musicien ti o mona nga pe na poto na za kami musicien donc il faut pas remémorer na ba terrain ou nga na yebité mais cause après musicien là tu peux posomo soko lingi wana bango il faut cibler bango ko tcha batu nyo sauté oyo yebi wana tanga ko mona na écran biso nyo sauté hein ko tcha biso nga na défendre ga po balbi ba musicien les musiciens na est momni et lingo lo banini aventure ya politique et bandi na ba musicien te tozonga mwasi au mona nini toza na 1996 ou 17 mu pepeye ka type mo baza na Kivu kuna azo ya mabe asa komi na Kisangani alegi nini oyo akomi na Lubumbashi komi na nani Laurent Kabila faut toute la histoire ningi bani biso na lero wana to changer na statut musicien moko te ni grand maître ni Rochero ni Litabemo ni nani ni Papa Wemba akomi na Lubumbashi a déclaré que il a commis président de la République. Na rawana tout le monde a musicien moko te faut quand même l'air mo bossa la part des choses a kiti na kini kokoma komi na Kinshasa a nommé ba premier ministre ya gouvernement 1 ya Laurent Kabila musicien moko azala azate atamoko 2 ans après papa batasanini ayeko kufa na ndenge to yokeli makambo deuxième phase comme il film 1 na 2 na 2 na ngeli yiko lo bake bato nyonso balingaka politique il faut pas que nous kokuta na wapi na Afrique du Sud na Sound City yo mona ki musicien moko na ata moko te bake Sound City ba yokani que président ozala moko na 4 vice premier ministre bon mona ki grand maître Franco Luambo Makiadi to Papa Wemba to vieux Verkis que non bon le roi c'est le président Sassika ba musicien peut dire regarder ba tie peut des bo simsa so yombo donc il fallait quand même na temps ba sala logo wana il fallait premier président na 4 vice présidents faut musicien mo ngazala net vieux Rochero ngani mon vieux Rochero abimanga vice gouverneur loin et puis il faut tabitumani na bunda ba komi na Kisasa bango ba politicien ba sali makamala ndenge basala. Je pense que côté on est clair. Ndenge bananga na papa Laurent, ndenge bagene na ba Sound City. Na ndenge ba Kinshasa, musicien moko intervenante, s'il vous plaît. Tout ça même un peu ni. Alors et comme si que ba musicien ba komi kozala na ba politicien, c'est faux. Ba musicien depuis la nuit des temps. Ils ont la Congo place na yo ezali na France pe mutu na mutu place na ye ezali. Tangu vieux Mobutu azala président Mobutu na Zaïre ezalo zala ndenge ni puisque bozo saloko la ndire mokilongi bandika lelo mikamoto ezo sala mpona ba miselo na ki e utikaka na impère babile wana ezaki parti ezaki dictature siko mais si ça ezaki ndenge biso bato na molokai type mo mulaya kota na bakos na signe impérial abidi ande le panga Wemba di te bisi bino lobby bino de beaucoup beta la victoire. Le temps tout naka bolanda na parlement kuna boluka chimbombo mukuna ko yebisa bino ba détail ozola nanga te soba mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo akita ozo dongeni ozo kende wapi ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le retirer il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oh cadeau na melaki Sepela TV Sepela omoni olongoli ngakanda Sepela na sepeliko eza ani Sepela TV rotelaki sasa yo compatriote solo yo ngangai ngana combattante ozotala biloko ya England ozotala biloko ya France ozotala biloko missionnaire
Mais combattant solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, que na sepeli. Notre compatriote, Nailio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kande sili. Évitez. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah, nagamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota she. Mobali na nga yaka. Il n'y a pas à négocier ou non. Les gens ont beaucoup de gouvernement. Les gens ont beaucoup de mais système on a bien un gouvernement. Ata balongoli ba cheyo to bano benga César ti. To bano lo ba na excellence. Parce que ça sous César oti. Donc pour faire comprendre na ba combattant que bozaka. Non, nazo faire comprendre les bango té. J'ai besoin na choix ti bozana na choix. Nazo lingana défendre ba musiciens, nazo expliquer bango kaka té. Nazo lingana expliquer monde entier batala que Biswangana, vous allez tu bénéficies. Non, 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 il ne faut pas déconner. Tu bénéficies rien, tu ne peux pas sauter. Dans l'air un peu, tu as bon, il y a l'État ndengeni. So beaucoup bêta na parler du peuple. So qui beaucoup bêta, ndenge le bi bat musicien so bêta na victoire na matonge na Kasavubu na Ngiringe na Njili. Suga nango ba pesi bino moi le chocho. Ndeko lia na biswangwa. Et puis c'est notre droit. Parce que bon on est dans la vie mon bout tout. Et là, il y a Zahir. Il y a diamant, cobalt, pétrole, tout. Parce que quand on vit mon bout, tout a été combien il y a donc il y a combien ça dans la poche. Pour toi, il y a un bon tozolia. Et ça, viens mon bout. Est-ce que il y a un bon national, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'il faut ça là. Donc, quels sont sous quels sont mauvais. Si, c'est tellement très important. Maman baye baké. Bah, musicien yangana. Bah ça les côté. On a dit à expliquer bah mais c'est pas un problème. Bah pour nous autres comme moi mututé. Moi quand mi balé bah beaucoup ta bah pembeni à pouvoir. Mais bah musicien n'y en sauter bah donc il faut pas battre bah musicien n'y sauter. Mais je pense. Mais yo reconnaître que moko bemi balé bah ça. Mais bah quoi que autrefois franco mtazala bokeno beta franco. Non faut pas. Bon ça là comme si magambo yo ça malele bandigal non. Et c'est ça là. Ve franco ayemba pena ba bakamba ve mobutu boye na boye suki nini wana aluba ibele. Est-ce que 2 ou 3 wana yo yebi ba ko tanga ba? Non, wana ko songi bolu ba ba. Bazali ngana défendre dans l'ensemble. Ngelo ba que so utali bien bo ko mona que ba makambo tozo ça lelo oh non netingai. Na to bete là nini secrétaire général non on ndo ko ça lo mona été na lati bilama normal mona été non mona bien te bona miso faut la tali nota nyopi parce que na lati bilama na nganda ba bengi singa balobi biso toza na makamna so ya parti na biso to lingi tourner disque moko esa nini e beta yo na mama chala mwana tozaki belé tozaki ka chala te tozaki ba mission nyonso et puis na okoma wana na tuni ngai mbuma loso na ngezali toti baminanga ezali lokola ngai fona futa ndako fona futa impôt fona futa la bana nga classe ya oui nani griot atala raté nani azobwaka lembo na nini atala ta comme ça soki atala libosa ba église atala muto abeta guitare boy atala ba métro tala ye bien soki azotala bato bazopesa mbongo na miso ke ayo la rose vate yo la zui yo la rose vate ezala raté griot wana azana posta na été mbongo ndeni statut na ye banda mukile banda babenga bango apolitique musicien za apolitique mais boko komona moko to mibale ba koti kuna mais bo généraliser te mutu ko vie simaro bo si bo mona ke beta kuna allez bino pour le ba musicien na vie simaro vieux vérikis vous avez bêta peut-être saxo pena non donc s'il vous plaît donc bocha batu na place banani bazo traiter na pouvoir bozo reprocher bango nini parce que mbongo ya pouvoir wana eza mbongo ya mutu te eza mbongo na biso tu ndenge biso tu neti Congo eza mbongo ya mutu te Congo eza mbongo no eza mbongo na eza mbongo adi eza mbongo ya mutu nyonso balobi ba redi ba mission bozo passer message te et puis na sisa et donc le baketan nous bozo le bono ba musicien ils ça la passe parce que au yebisa gouvernement net ligne d'après gouvernement et aéroport ezai gouvernement passeport ezai gouvernement sorti na biso ba musicien za pas dai abengi so ya obeta la vis-à-vis au yebisa net ligne yo le bana ministre et culture alobi tous les musiciens vous êtes priés de vous présenter demain à telle place yo le binini
ke nga na oya te, c'est ça? Ngai te ba combattant balobi ke oboyi yango tika bato ngani tika bato ngani nga nazo représenter message bazo pesa pona bino balobi so ba combattant bazaka ba congolais lokola ngana yo bazo défendre cause na bango ba défendre cause ba musicien te bazana pona repesa ba musicien ordre te obi pourquoi parce que ba futaka ba musicien te ba mbongo biso tozwaka eza ça c'est ba combattant bino non toyokana. Je ne parle pas entre musiciens na ba mista nango bazo revendiquer ba droit na bango na poto. Il faut pas amalgame ou songi nazolingana défendre cause ya ba non ozoloba mabe ozoloba oyebisa ba combattant mais ba combattant mutu bazola non mais yo la porte-parole là ba ozila ta ona ozala te osa la publicité na bango. Moi je parle de musiciens congolais cause na biso o ba beti baninga msolo kwa papa na ngai papa we babundisa ki nazolingana défendre yeke beaucoup banda vie Mobutu ti le président Kabila ya ba pesa na ta poste te a bénéficier même pas billet avion ba pesa rien. Donc ceux qui vont rebêter au fêlé. C'est ça même comme le ballon. Donc on le battait que Nazem ça va combattre. Non. Mais beaucoup sont à Zimbongo. Tout le monde a reçu ma bad ne fait pas aller. Beaucoup la randa on est comme on a minza. C'est comme bongo binozolo bazana on va somber la Guinée. Et que ouais. Ah on va pas randa ku souter ba mifiti ba kota mona bayan. Mais pour on avait beaucoup donc déjà il y a les Aclair il y a Baka voté Kabila il y a les Aclair. Oh mais arrêtez. Mais il a toujours vote des alliés personnels. Mais non à déclarer ko yebisa mutu voter vert ou voter bleu. Ils ont droit à mutu beaucoup sont à voter Kabila ils ont droit na ye. C'est comme il faut pas commander beaucoup que non voter mutu yo lingi. Oh là là. Rédi a commis ko monter ses tons. Non, la mati tante parce que niveau cosa, l'air mozo lobo. Ah, il y a ça va combattant. Je parle pas combattant. Mais passer ma je parle de la question qu'on m'a posée. Tant que nous filmer na Château Rouge qui na République, ils allaient pas combattant. Oh, mais on parle pas de ça ici. Mais on a un musicien en face du plateau, on essaie de voir, de poser la question à l'artiste. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est Makamo et on comprend que Biso de la sensibilité. On comprend que tant papa Laurent Kabila Yaki, Banama Rocheroté. Non, on a le bibabé en Sony. Parce que tu as le bal. Mais caméras au monde. Pourquoi faut rappeler sous caméra? Apocha, Pinceau, Soucité, la Sony. Loba. S'il vous plaît. Oui, si je les tellement. Ils sont très sensibles. Kufa et bon boye baté n'ayez différence c'est ça entre les politiciens et les musiciens. Nous allons expliquer tout simplement que bateau bazo n'inga défendre ba idée na bango c'est leur droit. Mais kosimba biso na nzoto c'est pas leur droit. Tu comprends? Pour na on non bien pour pouvoir mais toi na ba congolais. Biso beto ba congolais. Biso ça sur place. So ba bien biso na gouverneur ou boya ndeni s'il vous plaît. Au quand c'est le gouverneur de la ville ko bien so boy na ndeni. Nana saboya kita okabaida zalaki nani Franco mais yo boya na yo boya kasite mukolo ba obengisa yo boyi ngana vana na kisasa naza congolais mais attends alors so ils ont musicien tika biso na passe na biso est-ce que okoki le hote sur basali na boya ndeni yo futa ndako na ngai bana na nga ba na poto futa la bonne classe ndako na nga loyer futa parce que on zoloba essayer de voir aussi en contrepartie tant so to zombo te côté wana siko to zandeni to yo futa ba rubeta koko na ndako na yo. Ah, ces années, nous avons parlé de la foutité. Alors, Tom Singa sur Internet. Le gars, nous avons mis belé à bien. Là, si on n'a pas de mais yo le voyons bakanga non. Mais va lever bakangio. On va lever le kuta. Na lever bakangio parce que ça qui message moto. Ozo qui en wa. To zio ngo na site. Kako loko tika ngive Franco dans le bas. Radio trottoir. Tu as beau comprendre que dit yenanga ezanet ki banda mais si koto récapituler. J'espère bana kini monde entier bon comprendre ba tuninga question concernant les musiciens. Est-ce qu'on est impliqué dans le gouvernement? La réponse est non. Ok, donc Yangwana, je peux aussi faire une sous-question. Quelques-uns peut-être. La revendication na bangoza d'accord na bango que bazo. Ah non, je suis pas là pour les juger. Bazo passer message, te passer redit de là ko yemba, ayemba masolo, ezo les gabane ba bo mabatu. Na kivu o tiamo na ba dire pourquoi ba passer ba. Mais le lobby hein, même comment yango, il ozo comme sangande espèce de confusion. Mais depuis quand na ki ça musicien mtakende revendiquer badro. Nana ça revendiquer badro ba ko fa na shaba. Na guerre moba. Musicien qui n'a revendiqué. Franco, Rochero, Lita Bembo, Nani, Danos Kanta, Nani. Ntessa, et le gars parlementaire. S'il vous plaît, même si Congo va le baiser, on est des demi-villages, mais arrêtez, ta classe. Faisons quand même la part des choses.
banani badefendaka cause bato bakufi les musiciens depuis quand nani cause nani adefendaki cause ya moto akufi liboso puisque baguerre ya liboso yango tozwi te guerre ya 80 jours ezalaka te musicien moko alekaki wana ubo oyebisa musicien moko non s'il vous plaît arrêtons de mélanger. Donc vérité pour les centres gage bon monique c'est vraiment une pente très glissante pour aider à se non défendre. pour le musicien babeta bango na baza ba innocent bino boza na droit na bino bo revendiquer kana lobi te ke ba revendiquer ba droit te na lobi te ke baza la opposante non na lingi nete bo beta biso ya ofele neti papa mba beti ya ofele ba pesa aller la rapport obi beaucoup la rapport c'est ministère de la culture et art depuis Mobutu ba pesa yango oh mais attends ba pesa yango ba pesa ite donc bokisu bo bote mutu ngani o abeta te mais sale ba futi mutu nanga o mona poto sale ba futi publicité ba sali matériel ba futi siko nyonso wana na mutu futa yo garantie siko do faut ba kanga bango biso susu déjà to toucher ba drone na biso te piraterie zali tout est dans manœuvre allez siko to yesu na poto to beta moi concert non bo beta te sale pe ba futi jo na kanyo so même sur na parquet mister faut ta la main des fois so bat ba ba revendiquer ba drone na bango c'est leur droit mais robeta biso je pense pas que c'est leur droit. Ok, donc vérité pour les donc vraiment ton cœur dossier on a passé bon moment vraiment ready Azali vraiment très explicite non et dire ça lui toi c'est défendre et à défendre domaine na bango expliquer que politique na musique ils allaient le demander besoin le bon message aux les caté message aux les il y a député ou bien biso za mandaté mais en tout cas on a illégal na touché point on a ready à aux musiciens te ego ça l'opacité pour la bête on a noté de biso de sigoyo azotikela biso tanto le baté monika kimi ezali vérité pour les biso pe tozaka neti biso pe tozaka neti ba musicien parce que biso pe bazokanela biso bazokanela wa poluwa salté producteur a benga sagoté bazobenga biso ba collabo tozalaka na ready tozalaka na nani bazobenga biso bazwa biso net ka biso donc sikoyo en tout cas tomoni totika dossier yo kota classe on quand même que ba défendre ba kufa za ba misité. Oui, bien quand même, ou à diplômé. Non, on a diplômé. Est-ce que Bamissim doit défendre Batmakoufi? Na dit Lolo, Bamissim doit nous défendre. Guerre ya Chaba, 80 jours, Bamissim doit nous défendre. Mais Balobi Wani Zalagi, Ezagi République, oh, seconde République. Non, vous transmettez un message. Bino Moko, na but, na bino ya ba opposant, Nini Ezali. Non, parce que je pense que la possibilité de défendre les droits est ébellée. Parlement européen et Zalaka. Ah ouais. De wana conseil ba pe sabino na na parlement européen beaucoup changer ga lisolo pour na mona ezalo eza kudu polele te comme des songi polele teye alobaka na yeka ga songi polele non la l'accent que le go ta classe au go puis so na baningo ebimba basa makambo lo beza ya solo mais pour ici ma pena mouvement toke ne pena ba Johnny Blair so banani wana ba Tony Blair alongwa ne ya alongwa John Major kalongwa nana ko maman na ma Angleterre donc ce qu'on est allé bon mais biso tolo ba non moi il était procédure ce que telemi na ba rappeler ba kekuna ba Mercedes ne zo leka ba tuna di ba ko bona ba sani et go zo pe moi sens mais ko beta batu na limité beta batu za na sens surtout biso ba langa nze ba kolela bango bokulu ba beauté na ebité et toucher nango ni ministre moko et toucher nango ni gouvernement ba et puis gouvernement ko sa nango rien pour bebika ba beta na mo